Ne manque pas de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nzambe na ngalebi ke envoûtement nini na ba intellectuel, ba licencié, ba gradué, ti mwana moko azokosa bino, et lobela bino le côté. Pourquoi drapeau ya mboka nange komi kosambwa? Nazoluka prophète wa côté lema pour assisa bituma ya este. Naoluka prophète wa pesa prophétie ndeni bituma este kosila. Naoluka prophète wa côté lema ayebisa ba politicien corrompu ya Congo ke bati konyoko la peuple. Bino prophétie koma kaka ba kaleso abato. O mama nzamba ola tsango la ti kaleso rouge et a le kuta et a makiona. Ba pasteur a Jaribou. Ba pasteur a Badeya. Ba pasteur a Batenovat. Ba pasteur a Mekako. 1990, 91, 92, 93, 2000. Bana nyoso bazake bandoke pa papa ikambalo oleka. Papa kambazaka wapi bolukelanga ye. Bamemela kanga bana ngo bakimaka pe délivrance. Lelo bakoma ba prophète. Yango moni ba église na bino zo simbater eza de pour bovandisa liloba bovandisa prophétie. Vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Prophétie zate ke nzamba ola kisanga nazomona bokomo kosabat. Ba prophétie ya ba hôtel ya loputa. Eza ba G. So qui pensa prophétie hôtel wa eza solo. Nzamba la kiso bituma SSI la ka. Nzamba la kiso ba titulaire frère pourquoi loputa. Boko sabato. Ba pasteur a Kerli. Bo latin joto bo bomi molimo. Bo kati kolata na ba français belé ba anglais des abonzambe. Wana eza langit. Bo ti koko sabato. Bana nzambe. Nzamba ko bandola kisamutute caleçon soutio lati couleur et un mensonge. Pasteur, prophète, apôtre, non zelayo loba neli to sila na ba Rwandais. Pesa biso prophétie to sali pour la ba Rwandais to sila na ba to beta na ba Rwandais nzoto et amboka na biso to ala intérêt en défendre. Na voyant en défendre congolais ti la souka. Non défendre ba continent, non défendre armée nanga, non défendre ba vrai pasteur, mais ba prophétie le côté sopio. Et sopo makas, ba prophétie mitakala, ba prophétie longola bazeni, ba prophétie couleur à caleçon, ba prophétie antenne. Congolais a besoin d'un vrai prophète, d'un vrai politicien. Boti kokosa, boti kosakala nzambe. Nzamba lobiso bo bongo la bité maté et yinde la bino. Bon continue sous kosakola. Tant no bima ya mabi balé, bo mona kinga la bino, na za voya la mboko. Bino bo sakwa lokola. Bon pesa prophétie la mboko lokwanga. Pas batamia les na mayele 081 375 27 94. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ne manque pas de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nzambe na ngalebi ke envoûtement nini na ba intellectuel, ba licencié, ba gradué, ti mwana moko azokosa bino, et lobela bino le côté. Pourquoi drapeau ya mboka nange komi kosambwa? Nazoluka prophète wa côté lema pour assisa bituma ya este. Naoluka prophète wa pesa prophétie ndeni bituma este kosila. Naoluka prophète wa côté lema ayebisa ba politicien corrompu ya Congo ke bati konyoko la peuple. Bino prophétie koma kaka ba kaleso abato. O mama nzamba ola tsango la ti kaleso rouge et a le kuta et a makiona. Ba pasteur a Jaribou. Ba pasteur a Badeya. Ba pasteur a Batenovat. Ba pasteur a Mekako. 1990, 91, 92, 93, 2000. Bana nyoso bazake bandoke pa papa ikambalo oleka. Papa kambazaka wapi bolukelanga ye. Bamemela kanga bana ngo bakimaka pe délivrance. Lelo bakoma ba prophète. Yango moni ba église na bino zo simbater eza de pour bovandisa liloba bovandisa prophétie. Vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Prophétie zate ke nzamba ola kisanga nazomona bokomo kosabat. Ba prophétie ya ba hôtel ya loputa. Eza ba G. So qui pensa prophétie hôtel wa eza solo. Nzamba la kiso bituma SSI la ka. Nzamba la kiso ba titulaire frère pourquoi loputa. Boko sabato. Ba pasteur a Kerli. Bo latin joto bo bomi molimo. Bo kati kolata na ba français belé ba anglais des abonzambe. Wana eza langit. Boti koko sabato. Bana nzambe. Nzamba ko bandola kisamutute caleçon soutio lati couleur et un mensonge. Pasteur, prophète, apôtre, non zelayo loba neli to sila na ba Rwandais.
pesa biso prophétie tosali mpona barwande tosila na bango tobetana na barwande nzoto eya mboka na biso toana intérêt ya odefendre bango nga voya na odefendre congolais ntina suka na odefendre bakonzi na nga na odefendre armée na nga na odefendre bavrai pasteur me ya baprophétie ya lokote sopi yo esopo makasi baprophétie ya mitakala baprophétie ya olongola bazeni baprophétie ya couleur ya caleson baprophétie ya hôtel Congolais a besoin d'un vrai prophète, d'un vrai politicien. Boti kokosa, boti kosakala nzambe. Nzambe alobise bo bongo la bité maté et yinde la bino. Bon continue sous kosakola. Tant no bima ya mabi bale, bo mona kinga la bino, na za voya la mboko. Bino bo sakwa lokola. Bon pesa prophétie la mboko lokola. Pas batamia le kio na mayele 081 375 27 94 que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ne manque pas de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nzambe nanga lebi ke envoûtement nini na ba intellectuel, ba licencié, ba gradué, ti mwana moko azoko sabino, et lobela bino le côté. Pourquoi drapeau ya mboka nange komi ko sambwa? Nazoluka prophète wa côté lema pour assisa bituma ya este. Na oluka prophète wa pesa prophétie ndeni bituma este kosila. Na oluka prophète wa kotelema ayebisa ba politicien corrompu ya Congo ke bati konyoko la peuple. Bino prophétie koma kaka ba kaleso abato. O mama nzamba ola tsango la ti kaleso rouge et a le kuta et a makiona. Ba pasteur a Jaribou. Ba pasteur a Badeya. Ba pasteur a Batenovat. Ba pasteur a Mekako. 1990, 91, 92, 93, 2000. Bana nyoso bazake bandoke pa papa ekambalo oleka. Papa ekambazaka wapi bolukela ngaye. Bamemela kanga bana ngo bakimaka pe délivrance. Lelo bakoma ba prophète. Yango moni ba église na bino zo simba te eza de po bo vandisa liloba bo vandisa prophétie. Vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Prophétie zate ke nzamba ola kisanga nazo mona bokomo ko sabat. Ba prophétie ya ba hôtel ya lokuta. Eza ba G. So qui pensa prophétie en tête droit eza solo. Nzamba la kiso bituma SSI la ka. Nzamba la kiso ba titulaire frère pourquoi le kuta. Boko sabato. Ba pasteur a Kerli. Bo latin joto bo bomi molimo. Bo kati kolata na ba français belé ba anglais des abonzambe. Wana eza langit. Bo ti koko sabato. Bana nzambe. Nzamba ko bandola kisamutute caleçon soutio lati couleur et un mensonge. Pasteur, prophète, apôtre, non, c'est la yoloba, mérite aussi la nabarwande. Pesa biso prophétie, to sali pour la barwande, to si la nabarwande, to beta la barwande, nzoto, et ambo cannabis, to an intérêt à défendre. Nous voyons défendre Congolais, tina souka. Nous défendre ma continent, nous défendre armée nanga, nous défendre la vraie pasteur, mais à ma prophétie, le côté sopio. Et sopo makas, ma prophétie à mitakala. Ma professeur Longola Bazeni, ma professeur couleur à caleson, ma professeur en hôtel. Congolais a besoin d'un vrai prophète, d'un vrai politicien. Boti kokosa, boti kosakala nzambe. Nzambe alobise bo bongo la bité maté et yinde la bino. Bon continue sous kosakola. Tant no bima ya mabi bale, bo mona kinga la bino, na za voya la mboko. Bino bo sakwa lokola. Bon pesa prophétie la mboko lokola. Pas batamia le kio na mayele 081 375 27 94 que le Seigneur Dieu vous bénisse.